yoka yo mosali na Nzambe. Bon, tangu to sala album mwana na yeko sa susu yoka nga yawe na bika mwang. Ngai mwana na yo nazali na pasi elikia na ngai epai na yo. Par rapport ya eloko ni esala ki Papa Moro amona na te. Parce que ozana mwana oyo bimisa le frère Nabiso, le frère Matou Samuel oyo azala na makolo na yo. Musique ya mokili na banda ko tenga na banda na église. O banda na église mokene musique ya mokili. Oui. Ah bon? Donc na banda na église omoni sikoyo potangu to bane naza boneti mutala a forme alaksanga ko yemba na micro eza jonolo. Yemba tunda alaksanga ke na micro parce que tano yembe pa na lobiko oza bon chanteur mais yebi micro te. Do yemba alaksanga na micro na chambre biso mbala alaksinga ko yemba na micro. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Pote yo jali, mote mananga kimia. Mbote mingi bandeko balandi ya émission Nabino o bolingaka mingi bakenda wapi. Lelo tokanisa ki ya ko kuluka neibo senga ki biso tulukela bino invité Nabino o tokoye ba biso ngai Nabino ensemble aza déjà na plateau awa. Tulingai to solo la mingi trobaki na katikata émission oyo découverte ezali mingi ya ko découvrir batu o nyonso bamona na galisusu te. Bakenda pi bomituna ka bakenda wapi bakoma banani lelo oyo tozui moko ya invité moko to partager na ye ensemble yepe akenda musika amona na galisusu te mais lelo na esengo makasi mingi ya kwende koluka ye tozui mo musika mais na esengo wana na yebi ke bozali ebele. Merci na bandeko yo baza ko soutenir biso pe bazo benga biso lokola Sele Lukanu na Canada, lokola TL Business Production oazali vraiment ko soutenir biso na musala oyo Thomas Lukanu, Tom Sita Lukanu na kati ya Toulouse. Merci les grands bacheliers Desi, grand frère propre Desi Kades. Hein? Ya Desi yo penza oza branché na kolanda biso. Ma nièce Zizelle Lenge esika ozali, merci na bino nyonso na ndenge bozali ko landa biso. Nanette Sakila, merci mingi na website ngai Tonton Blaise lukela ngai invité na ngai ona lina tanga kombo sikoyo. Mais avant na tangaye bola na image oyo. Image so bola nyango bo comprendre ce to lobela nani. Comprendre. C'est bel et bien, nous avons invité le frère Moro Nsumbu, Papa Moro. Boni. Papa Moro Abraham. Merci, Ndeko Blaise, naza malamu na kombo na Yesu. Okinda Papa Moro. Ngai. Okimuna na azute, batu bazotu nubabina tu na yo okinda wapi. Kobunga neti en tant qu'artiste, eza mingi na média. Mais na église en Kolo tozali. Église en Kolo bozali, mais na média ozate. Est-ce que vous avez que eza échec que au mona nakate grand musicien monene lokola yo que obunga ka aboyi banzembo kitoko mais position zo banate. Ezo sala elote. Bon, eloko eza motuya pona biso zali mission oyo nzamba pesi biso ya ngoni to sala na média tozate mais na église ya Nkolo tozali to sala ka nzambe na nzela loyembo pe na nzela ya kosakola sango malamu. Papa Moro bimisa bato ebele awa na kati émission lelo to lobela yango obimisa bato
kotala bato wana lelo babima basala bakombo mais yo moto bimisa oza toujours ya kobombana eza nini manque ya inspiration manque ya révélation tonza matika yo. Merci mingi ndeko Blaise ko bimisa omoni balobi mwana za flèche batindika mwana takei mais biso toza ba source za maziba donc le quoi toza ba source ko kakeza te inspiration za nango toyebi ke nzambe pe oyo soka azomona bana o bakei nzambe abosanaka ne source te mais toza incapable ya kosala ya au-delà ya o nzambe asali mpona biso mais tozosala kaka nkolo tozoyembela mpe nzambe banzembo mpe ezokoba nango kobima na niveau kaka tozali. Mais ngai eloko ezokamwisa mpe bandeko mingi bazokamwa ezali ke mpona nini bayembi lelo ya nzambe oyo bazoyembela nzambe soki abimisi album omona ye flèche deuxième album ebandi kokita troisième ti omona kaka alimwe ndenge moko mpe na frère moro alimwaka aboye eza nini vraiment sunga ngai sunga mpe bandeko balanda biso ezali nini nzambe atiki yo to eza il faut sala likambo po ozala na maintenance. Merci ndeko Blaise na koloba boye omoni mosali aza na ngolu oyo nzambe apesi ye pe na kati ya ngolu eza pe na mutu na mutu aza pe na bitumba na ye na niveau bitumba na ye mais eloko na koyebisa oke omoni album na nga liboso nasalaka kosalela nzambe ezali na esengo mingi yema onana kosalela nzambe ezali na esengo mingi soki olingi landa ye yokomona apesaka kimia na bayeba kotosa yebana na ye ya bolingo alingaka akoya kokamata bayeba petwama komema bango nyonso na wana ezalaki lokola découverte après ntango toye kosala album oyo ya mission spéciale yoka yo mosali na nzambe bon ntango tosala album wana naye kosala susu yoka ngai yawe na bikamwa ngai mwana na yo nazali na mpasi elikya na ngai epai na yo nasali album wana mais album wana azoka difficulté ya kobimisa yango mpenza makasi difficulté kaka ya kozanga producteur mais ntango naye kozwa producteur mpona sala album oyo parce que tu es là mon cœur est dans la paix bamoro kokende na mbango te banzembo nyonso oyo tolobela yango lelo nyonso tokolobela yango nazolinga orépondre nga nano na question na nga po nazoka tembre moko zolinga toka na confusion bato pe bazaka na confusion bandeko balandi mingi bazaka na confusion ya mungongo bozoyoka lelo tokolobela yango sans polémique po tomeka kobongisa nzela yango malamu po mitungisi esila pamoro répondre nga na question ezalaka nini manki ya nzamba tiki mutu to esalaka nini ke mutu maintenance wana elongwa mala moko. Bon merci mingi nazoloba par rapport à ngai pona za pena nzela ko répondre pour la question wana. OK. Yango sikomo ntango na ye kozwa ndeko oyo ndimaki po soutenir nga na album oyo ya sembola loboko na bomoi toza na studio tout ça me futeli mbongo eza na batu moko baleke pa na ye bake koyebisa ke yozo produit frère moro mais okosala perte. Oh. Perte par rapport à quoi? Bon, ça peut-être ozoboaka mbongo na yo asila album wana bona boye ozoboaka mbongo na yo. Mais bimi bat pe bayoki yango moni ba revivre nga lisusu mais na kati na yango moni toujours basongi donc makambo songi wana epa ya batu oyo basambelaka nzambe bino na bino kaka to kisongi nini. La Bible lobi que tu auras pour ennemi les gens de ta famille. Okay. Donc ezaka ba oyo to sala ba musala moko bon. So nazolo bango nde nazo regretter mingi pour nazo mona lokola accusation moko boye. Mais bon, eza vérité moko to vivaki réalité. Mais nzambe asalaki ke salaki na tango nango pe sili bon. Actuellement pe na album on a sali on a zo intitulé temps. To koma wana le temps, to koma na le temps. Papa moro album yokanaki pe bato ba apprécier. Il est fidèle. Mais papa moro ngai souci nanga pe souci ya bandeko bazolanda biso ezali balingi bayeba disparition na yo ezalaka par rapport ya nini, par rapport ya manque ya ba producteur, par rapport ya bakal ndenge bato bazokende ko lobaka
par rapport ya eloko ni esala ke papa Moro amona na te parce que ozana mwana oyo bimisa le frère Nabiso le frère Matou Samuel oyo azala na makolo na yo abima mais c'est comme si papa za kozana se mwana za likolo eloko ni esala ndengwana sans polémique. Bon, merci. Ngai na ko sans faire nangote puisque so totali ba konzebele toyebi pe ba papa na bangote. So totali ba minene misusu ebele pe toyebi ba bota bangote. Donc moi na ko bima eza problème te mais na lobika ke pa na ngai mutu moko te o pinda s'engager lobi pinda ke non ngai ndenge za bolikamba frère Moro ekita ye matanga na ko soutenir frère Moro ekita e mata. So pinda engagement ya bongo ezali peut-être nzamba ko sungana ye to kotanga communauté boyoka na te to neni po banatu bandezo baka frère wana batu bandimaki ko soutenir ye boyoka na te. Oh te beto kana te poani problème eza nango te mais nga nazo sala émission na ngai ya promotion ya musala o nga na sali nazo sala promotion ya motu te donc ndengi o tangi ye ngap nazo na problème na été nazo na nini te nzamba zo sali ndenga zo sali la ye ngapi na otala ndenge nzamba zo sali la ngai so tamla na nzela il faut au moins place yozo tia bintambe il faut la place yozo tia bintambe so tala gauche droite oya ko sutuka libulu eza liboso monite okiti likolo na libulu odindi donc naza un problème na été c'est comme ça reconnaîtra pe yo pété eza di ya quoi eza bon na li to sale lango polémique te mais aza mwana na yo abima na makolo na yo eza esika oyo zalaki notre bien-aimé frère Matou Samuel otozo pesa mbote esika zali ezali bazali bana o babimi na katikati ya musala pa na yo sikoyo atanga akomona yo te c'est dit à quoi na ebite yo mtezo ko prendre ngango na ebite na ebite yo mtezo ko prendre ngaki soko atanga akomona ngate yo mtezo ko prendre ngango ngana na ebite en tout cas bandeko balandi makambu oyo ya bonzambe oyo soko fandisa makolo malamu te na bonzambe obetsa watu mabaku mwa mingi po niveau makamba nzambe zokendele lelo ekomi mobulu mingi pa Moro parcours na yo na miziki toyeba nanu penda parce que yo pe foza na papati outi wapi nanu bon ngai miziki na bandelango chaque fois na émission ebele ngai miziki na lulaka te na lulite ke mutu moko boye bazoyemba na moni bazoyemba na ke na lulite ngai ko banda nanga ko yemba na banda pe na église donc mutu amemanga na église ali papa nzita dirigeant nzita aki dirigeant na biso choral Covec yende mutu alotaka ndoto pa yiko yebisa papa na ngai ke na loti ndoto pa Moro bandika na musique nzambe tout à fait quelque part tozala ba fuiti tu banda na ba obeta na ba jonolo obeta na ba shock obeta be musique mokili te bon musique mokili na banda ko tenga na banda na église obanda na église moke na musique mokili oui ah bon donc na banda na église omoni sikoyo pourtant to bandaka zaki choral mais il y a instrument parabole au groupe na banda comme nous zaka parabole na papa nzita après toke na Covec mais Covec zaki vocal alors tant que comme na Covec nga sikoyo guya ko beta na instrument etikalaki nango na yaka ko sala groupe nanga les holocaustes vocaux oyaki ko koma les élus de Dieu omoni kuna nde ba même bande ko so matu ba bima ba on tanga ko et enfin otayi komona ba nasha ba lofombo ba demu lofombo wapi lofombo basse kamuna basse ba lofombo ba leka ba les papillons donc ba demukuse belé donc ba yembe belé ba leka wana ba oyo nani Kadogo Laurent Kadogo donc ebele ozomona ebele donc ebele ba ninga ebele ba leka na groupe wana ba na chamfumu ayimba na ba Biliabel donc ba leka na groupe wana bazo ba formation na groupe wana bazo moi likambo moko ozomona donc siko moni na on est à jeunesse tant tozokola moni ko sangana ba ninga ke master oyembaka bien moni influence ba ninga wana pe ezobenda influence pour ça batamokili mais oyembaka bien et comme hier moko pe moi influence ya ko tchalo ko libanda mais famille nanga ezaki chrétien na tchalo ko libanda neti de mukusa memanga na sevoza toke to sali pe test kuna na yempe moi mukie après tabandi ko tamla mom kena orchestre même na biso ya bumbu ba choc movema
mais pas vient biso show rapé moi tamuke na yaki wana to yemina ba mas belé ndeza limsanga po so ba kombo msuna tangite ezala problème te na osenga benda bolimbi po ba non eza nango passé to linga te baka parcours après omoni na yeko ya na OK Jazz na sala test na OK Jazz na fana na bande touche OK Jazz mais na yembela kati na yako kuta malaja zoko ko sala entraînement nzemo no yemba wana ya boule wana na viva wana après ba neve aveve ba zwinga toke na VV na Vergis na sali test na yembi na VV nde na yemba na zo même salaire après tant na na VV nde Jonolo ba yiko yibanga na Vergis donc Jonolo apesanga kombo ya Albarka de ceux qui place ali so ka landi ngo yebaki Albarka toza ensemble na frère Albarka au moins ce communauté be biloko boy eza ba biloko ezo do eza ba souvenir pour batu nyonso bazali o ba yebi yo lelo bazo se rappeler que tozaka na frère moko bo Albarka abana ipe ko yemba boy mais lelo oyo frère Moro Ntsumbu na réalité mususu vraiment donc parcours Albarka donc ngani naza boneti mutala a forme alaksanga ko yemba na micro eza Jonolo yemba pinda alaksanga ke na micro parce que tano yembe pa na lobi ko oza bon chanteur mais yebi micro te do yemba alaksanga na micro na chambre biso mbala alaksinga ko yemba na micro après pa na yende na yiko sala test na Victoria na kota pe na Victoria na zo pe moi temps après nde kunande et salaki ke bon en tout cas et simba soute na yeko ko mona ba réalité parce que biso bando yeba kaka izaka ndenge moko musique izaka ndenge moko mais izana ba réalité mususu o to yeko découvrir nde na yeko zwa décision pena que non na ko sa so musique wana te na zonga na église ti lelo. Merci frère Moro. Parcours na yo eza tellement munene oza misia muketo oza misia munene mais siko souci eza que frère Moro otiki epai ba réalité zalaki oye na bonzambe mais ozo bombi makate qu'est-ce qui se passe? Bon, pour nanga naza na société puisque ba inspiration ezoko baka koya ba inspiration ezoko bakoya nde na lobi ke naza na album asika on a petit combo temps ezana banzembo na sali pe moi ba remix na banzembo asika yemila biso na nzembo moko to kana avant to lobela na album temps beta na live moko to yo kana batu ba yo kana mungungu na yo oyo vraiment frère Moro Ntsumbu le pasteur Jean-Claude na Portugal. Notre bien-aimé le pasteur Carlito Lassa nazo dédié Binonzembo Oyo ya notre bien-aimé Moro Ntsumbu. Molili na bomoi na ngai esengwe sili nyonso na kimande wapi likambo oyo yanga eleki ya Lazaro te akufa mikolo mine kasi osekwisa ye yango nazali kosenga tala na ngambo na ngai soki omoni ngai na bikisolo. Kota likambo na ngai kolopesi lisa yango likambo na ngai epai na yo ezali moke na nyokwa mipe mingi kangola ngai na kombo na yo Yesu bikisa ngai na nyokwa mipe mingi kangola ngai na kombo na yo Yesu bikisa ngai. Nani atalela yo atikala na soni lokola yo bongwani te kumama elonga na ngai nani atalela yo atikala na soni lokola yo bongwani te kumama elonga na ngai kumama elonga na ngai kumama bongwani te kumama. Merci. Naebi Kenzembo s'appelle ici mon cordon 16 mm ici Kazali donc à Sepeli Makasi. Hein Aaron.
esika ozali wana na sima ya caméra osepeli makasi donc frère Moro Ntsumbu. Ah, frère Moro. Obi na se rappelé lisusu na banzembo moko boye oyembaka nzembo ngo lingaka nzembo ngo mingi comme no titre ngo ndeki mangai elobaka lo sembola loboko na bongo parce que tu es là. Beta na muke pa Moro beta na tola na parce que tu es là. Obi ke frère Moro batu mingi bakanisa za nzembo na ote lokola yo pena frère Matou Samuel bozaka mingongo moko imaloka nzembo frère Matou Samuel oloke za nzembo na frère Moro Ntsumbu mukolo nzembo yeyo to yoka. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Pote yo jali, mote mananga kimia. Pote yo jali, mote mamo sepeli. Pote yo jali, mote mananga kimia. Pote yo jali, mote mamo sepeli. Bionso wa buloba, hita bihita. Bwalu bwanzambi, bushala kashidi. Bwalu dimo, mutima wandi ditalala. Bwalu dimo, mutima wani sanka. Because of your presence, I'm enjoy. As you're there, my heart is in peace. Because of your presence, I'm in joy. As you're there, my heart is in peace. Sembola loboko na bomoi oyanga. Pesa yano na likambo oyanga. Soki ngai na longi ngambe na kotatola. Soki yo telemi mongu na kwe. Merci vraiment. Nzembo esala nga bien batu mingi bakasaka nzembo na ote frère Moro. Ba composition a bien boye. Pourquoi bandeko ba olanda biso bozo sopa bambongo bozo ka bambongo na bisika oyo ta mususu ebota te mais na esika oyo ekoyi kopesa yo lobi atakutu ekobima te me nzambe akokanisa yo po nini te ko soutenir mutu o azosala musala ya bien boy. Frère Moro nazolinga na yeba album les temps tout temps pourquoi temps tango pour ni tango puisque biso batoza limité na temps nyo se sala magana temps mais nzambe nde aza limité na temps te po yende aza libanda ya tango yango tango tozo vivre eza tango puis tango pe eza ka yemo ko nzambe profond temps ngabi les temps OK temps ngo ngakaka tango tempo na portugais tempo na portugais. Merci frère Moro Ntsumbu. En tout cas préoccupation ya bandeko misu balobi omona na katolinga ka TVT olinga pe komona na te frère Moro et cause la moka facteur te ezo sala ke omona na kana yote yango na peta mususu ozana actualité te yango ezo sala ke ta mususu po bima te bon okimani po komona na makambi ya kolobela libota na nzambe ezali nango ozomona puisque ngana za lokola vase d'honneur donc il fallait ba mari bazala fallait ba mari bazala ba Marthe bazala puisque Yesu azaki na 12 apôtres mais na kati ba apôtres wana Judas banaki ko bomba mbongo fallait yebana ki poni ka Judas mtano bombo to yebite conseiller zaki nani chargé relation publique zaki nani mais Judas banaki ko bomba mbongo donc il fallait ka bato bongo puisque makambo ko lobela libota na nzambe ezali mais ezo fandaka puisque ba mari bazate ba Marthe bazate ba Joseph d'Arimathée bazate frère Moro balobi na milé na bino kisi ko makasi. Ah bon na yebi ninga ko témoigner ngote puisque soki ba kisi ezali naza partisan te
oza partisan qui cité mais tant aux autres la batu misusu bazo mata mbala moko boy flèche mbala moko pe akoyi mbala moko elobela koni. Bon, omoni eloko monsieur zali puisque yesu ali biso eloko moko abiki na tango na soka ba prophète ba ko bimebele ba misusu ba kozaya mabe mais alobaki na biso to ko reconnaître bango na nini na mbuma ya misala na bango. Alors omoni eloko tozomona ya différence par rapport ya ndenge tozalaki na lelo omoni frère Blaise toza na moins inquiétude mais to s'inquiéter comme il faut te pona nini parole de Dieu est rata eloko te nzambe sa loba presque nyonso lelo yo tozomona église na biso toyebite est-ce que dans la chanson en tant qu'artiste en tant que chrétien artiste donc dans mon art naza adorateur naza pe muto na ko louer nzambe mais je suis aussi prédicateur dans la chanson mais lelo yo moi obstacle tout ça nango so to so ki banzem na biso ya kala to saka pe ba prédicateur dans la chanson mais lelo yo eloko na prédication dans la chanson donc eboya mi penza même na kata ba église yango na likambo to lingai to lobela balobi banzembo ya mateya eza suna 60 banzembo etikalika eza banzembo oyo bilumbu makambo eza ndeni makambo donc omoni eza na église mususu oyo soke koyemba kende ko bongola motema net banzembo to yema net baboya posa ya nzoto ya mokili longwana boumbwe ya nzoto ya mokili omoni banzembo andengwana do banzembo andengwana na église l'église mingi l'église msute puisque il y a des pasteurs au babikete yemba neti banzemo ngana bota mikati na mokili na kutili bota na ngai basantu oliena landa nzela ya boskati bolenge kola tabasinga na kingo na ba église banzemo msusu na église msusu nzema bonso ko yembiango ba robotolo penda micro bakati yo penda ke no longola banzemo no andengwana ozomona do banzemo oyo ezoko éduquer ba chrétien balingi yango te mais wana ba église ndemo tezo linga ngote. Il y a des églises, il y a des hommes de Dieu oyo balingi angote. Siko balingi nini siko? Balingi kaka ke nazalaki boye so salinga boye nazanga ki mutuko pesinga mutuka nazalaki tango na ndimeli na komi ko voyager tango na yambio Yesu donc toloba message ya repentance ezali susu na ezali yangote batu balingi batu bafuluka. Message à repentance en tout cas eza suspenda accepter surtout na banzembo na biso to lo ba eza moko ba facteur ya banzembo na eza ko avancer te donc était bon et ko avancer te bana nzambi bazana bango ko beta pe na radio soko pesi na radio ebeta e ko beta nango mais eza na église mususu e ko benga yo te ozo na église mususu ko beta te ozo mona église mususu ko beta te po banzembo na yo wana biso to na prédicateur na biso ko te ya Yesu ya ko te ya so na nzembo ozo eza bande église oyo bakoki ko benga yo te ozo mani to za boy to za na église mususu penda bakoko benga yo te bango bazana besoin ya adorateur bazana besoin ya moto ako louer de soko ye adorer louer mais ko yembela biso te nzembo ke bongola motema tika boye mais or que ce qui total l'église la vie chrétienne nous sommes des pèlerins aza moto azo le kanzela ko le kanzela et out ezaka ko uta quelque part na ko kende quelque part ce qui tozana par exemple na exemple awa tozo kende victoire to uti bandal pardon ezana ndeko mususu oyo awuti yo so oyaki yo leki déjà bekatef mais ndeko mususu pazo ya bandana leki bekatef te do yo mto leki bekatef et so monde déjà makambo o moni na rond point au monde déjà makambo o leki na kata bandal tant peu comme na bongolo wana makambo leki na bayaka osabi na makambo leki na bongolo donc moni au comme une expérience au côté ya muto azana na bekatef kuna oyebise no keba moi liboso na libulu moko ezali au côté ya muto azana wenza bayaka ke no keba moi virgule moko eza wana so comment il faut osomona biso ne tozaka te ke donc le quoi tozana ta moko eza ta ya ngolu se to komika na ngolu te na boyi pe ngolu te na boyi grâce te bolimsanga na za contre yango pété mais bien aimé to sengeli botika biso to Mbappé ba banzembo net bandeko ba yembaki nzoto nanga nzoto e amzembe e bongola ki batu la muka banzembo ebele mais zozonga nango lelo to komoni ke bato ebele bazo sana maosu banzembo te bakomi ko zonga na maonga na banzembo asunu neti banzembo ya frère Blaise Sakile zo nyo kwama bato bakomi ko récupérer ngo ayembi ngo loko pasane sute bato bakomi ko récupérer ngo bakomi ko yembango le frère Moron Sumbu ya eloko nini oyo okoki koloba lelo tango zotala album na yo tango zotala mosala ozosala eloko nini okoloba siko boye bosenga na yo penza liboso bala nzambe ba Holanda yo eza nini
Bon, bosenga d'abord na senga nano avant na bosenga na senga nano compréhension. Oyebi nzambe apesa ki 5 ministères. Ba 5 ministères nyonso ezana ndenge fonctionnaka. Évangéliste fa sala lokola évangéliste. Donc tozo kaka comme on que évangéliste. Donc il faut évangéliste, il faut luka ba alo ba mbisi libanda aya na bango na kati. Un pasteur, il faut afandi ça. Ozomona docteur, il faut enseigner. Apôtre, il faut abattre, il faut asala pe barole ebele na parce que l'apostolat des na ministère presque nyonso na kati. Prophète, il faut asala a prophétiser. Docteur, il faut enseigner. Donc même dans la chanson, mutu mutoko pe que aza peut-être enseigner dans la chanson. Donc il y a ba inspiration des mingi pona ko enseigner. Eza neti sotali neti ndeko na biso lifoko. Mo sotala banzemo na ye eza pe na ba adoration ba louange, mais eza pe na ba enseignement aux monde. Donc eza facilité na terrain na ye oya santaka facile que soit zote ya boye azo ko enseigner. Alors fallait diversité wana totika yango ndenge zali puisque église eza na besoin nango. Jean-Baptiste a dit repentez-vous, Jésus Christ a dit repentez-vous, les apôtres ont dit repentez-vous. Donc nyonso eza na motuya. Papa Moro, tozo chité déjà, to komo ke nasuka na lingaki oyebisa biso, yebisa libota nzambe. Bosenga na yo penza eza nini na moment oyo. Eloko nini oyo yo zali nango bosenga parce que nga na yo ki album oyo. Naza pe na ba image on atalaki. Nazo yebisa libota nzambe ke notre bien-aimé baza ebele o bazo souffrir na baka oyo ki balingi kutute baloba na baloba na tina ya bonzambe ya solo, mais vous êtes là biso o bazali bino oyo to biso oyo tozali na liloba ya nzambe neti bien-aimé le pasteur Jean-Claude Gracia Vieira azana kata Portugal wana baza ebele le bien-aimé Faustin bozana ebele bandeko mingi Dr Mwamba boza ebele bozali ebele na poto misu na otanga kombo te bienvenue ngau bozawana oboko yiko soutenir batu oyo bazoloba de la part de Dieu parce que évangile repentance Bible dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc tant yangwana nde komi pembeni il faut batu batema loba na nzambe tokomi ko na suka vraiment bosenga na yo ezali nini oyo luki pe opesi biso numéro de téléphone na yo pour mutunio salingi ko rejoindre yo akoyi ko rejoindre ndeni. Merci, vraiment merci. Nakoloba ke bosenga na ngai ezali lokola alanga nzembo. Soki naza na matériel, naza na instrument ya kosala musique wana, nako bimsa instrument na nga na tande ngo place mo na yembeli libota na nzambe. Soki penza ke o mutu moko pambola ngata na instrument, ekozala kitoko. Eza te ke pona beta il faut na ko louer boyene mais duka instrument na bimisi wana na luki place mo bona bengi batu baye na kumisi na nga nzambe. Eza pe malamu. Mutu a soutenir nga na album oyo ezali Papa Wembo. Il azali na azana na États-Unis azala Angola za médecin mais axa déjà les États-Unis tanaye vraiment moya fana sukbo ezate yemta soutenir na studio futi mbongo nyonso nga na salika studio yende producteur na yo bon ye normalement to ko ba producteur mais ya lobi ke yazana producteur te ba souci na ezala ki frère Moro azonga sur scène azonga donc a futi linga studio asalinga ba clip na kansi soko totala ba extra clip wana eza na Angola donc yemta benga kinga na kendaki na Angola na kina sali ba clip wana le frère José Wembo. Comment on est frère José Wembo? Et comme on a Papa Wembo Papa Wembo ah OK Papa Wembo nzamba pambola yo siko zali na likanisi parce que baza mingi te papa loba na yo donc vraiment nzambe a pambola ye place aux alliés na États-Unis donc ye a chaki misolo alobaki nanga soko sisi studio na ko soutenir yo ba clip tant pe studio sili abengi nga na Angola na kena Angola a futi ba clip nyonso na sali yango eza na za tuna 10 chansons na kati ya image donc tolobaki album eza déjà ya kosila album eza ya kosila donc temps eza déjà kosila temps eza ya kosila OK eza ya kosila soki balingi bazwango bazwango ndeni so balingi kozwango neti na iTunes déjà ezali bon mais siko photo sala ngopena ba CD nini mais donc mutazo produire ngo azati nakanisi siko tozana besoin ya distribution mutako distribuer ouais distributeur donc ce qui distribution mutako zala na possibilité ko distribuer ngo même en Europe même na Afrique awa vraiment tozana bosenga na ye répertoire facilité nzambe azokoba kopesa biso ba inspiration banzembo ezali donc soki évangéliste Blaise abongisi mission mususu to ya kaka pona banzembo mususu o nanu bimite na sala sala ngata ba extrait pour tozana biso na somote tokutana pa moresilité tozala suna émission sous na yo parce que bato bazo senga penza bi tande zo sala biso défaut tenzo sala biso défaut pa moro pesa biso ba contact na yo
nakotanga quelque bakombo ya batu o bakoyi ko soutenir yo. En tout cas batu o ba soutenir yo et raté te. Nazobenga TL Business Thomas Lukanu azana Toulouse wana papa Thomas Lukanu produit angoyo pour la distribution ka produit yangoyo pardon. Sele Lukanu na Canada produit angoyo. Hein? Bienvenue ngaou ozana na Belgique produit angoyo frère Moron Sumbu a ratakate. Ba on baza lokola ba liboka pilipili donc so de lexina solo fouet kala kaka papa Moro pesa biso ba contact. Merci ba contact nangai nazana 243 nano ezali code na biso mboka 081 69 10 603 81 69 10 603 mususu 90 10 88 482 090 10 88 482 waniza ba numero nangai soko bengi okozwa ngai pe nyonso ekoleka malamu mpona lokumu ya nkolo na pesi pe bandeko ser nanga Charlotte na mobali na Job pasteur Job na Londres na pesi pe ndeko nanga Doster mbote na pesi pe ser nangai Biansaka na mobali na ye Carlos vraiment nzambe apambola bino apambola Karine Lukiata apambola Jordine Jardine Maman Mireille Lava na États-Unis. Mireille Lava papa José Lava okay. Vraiment couple na bino nzambe apambola bino ser na ngai Kimia Lumuluimpe nzambe apambola yo ba frère na biso ba Laurent Kadogo ba papa Laizia Onoka Panga vraiment nzambe apambola bino boza ebele tellement ebele moito kwa kotanga comme ça te na bosante mwana ya tata nzambe mwana ntsuka ya tata nzambe na États-Unis mwana ntsuka olaka kinga voyage mais okokisi yango te mais na yebike laka na nkolo atai kokisamite tozozela ngo kaka tozoko bape ko soutenir yo na ba prière na biso vraiment nzambe apambola yo Richard Ranka pasteur talaka yo penza nzambe apambola yo kaka na yebike babolamu ebele Job Mukadi na Majester nzambe apambola bino boza tellement ebele vraiment ba on atteint kombote bolimbisi mais na lingi bino nyonso papa Doster na Belgique nzambe apambola bino. Merci na rotiko papa Moro yemba lisusu. En tout cas tokomi na presque la fin ya émission oyo balingami boza ebele na kolanda biso bozo bebisa ba mbongo na ba makambo ebele botala nanu na ngambo yo awa nde pa nzamba pambolela bato esiko nde nzamba akotia loboko esiko nde nzamba akopambola bino frère Moro aza na besoin ya lisungi apesi ba numero na ye soki okoyi kobenga ye to bengi na ba contact na biso na 081 0 code 081 91 11 851 ba numéro za yangwana totina katikati ya na liboso ya télévision olandi biso obengi biso ekosala bien ndeko na ngai lona na makambo nzambe nzamba osunga bobengi na ngana zo frère Moro Nsumbu yeyo alakisi bino oyo eza souci na ye alakisi bino posa ya motema na ye nalingi na tika bino bolanda nzembo botana nkoto yo nzamba apambola bino. Topesani matondi na yawe pona ngolu na ye yangwana tokutani awa na lisanga oya basantu mapamboli tokozwa epai ya yawe na lisanga oya basantu mapamboli tokozwa epai ya yawe tutondele kwa nzambi ntangui mulevo andi tukmeni kutakana muluwa wanulwa yenge mpe engolosi tutambulanga diaka muluwa wanulwa yenge mpe engolosi tutambulanga diaka
tunakusifu Bwana Mungu, kwa mapendo yako juu yetu nakutana, kumukusanyo ya baminifu, baraka tutapata kwa Baba Mungu. Kumukusanyo ya baminifu, baraka tutapata kwa Baba Mungu. Na makila na elonga na petwami nakomi mwana Nzambe, ngai nandi melio Yesu Tata Nzambe abengi ngai mwana banguna nanga bayoka soni Nzambe nanguya natikala na moto mosusu te, kaka yo Nzambe yo masiya nanga koloko bwaka ngai te, pesa mabala pesa mabuta Nzambe na ngai nakimela wapi? Nzambe ya baveve na baorphelin solo bazali na hôpital bazali kokufa, basheke mpe babola Nzambe oyo tala bango na sena malili, bakimela wapi Nzambe oyo? Mabundeli ya butu mpe na moi na bangomba mangingingi tendance koluka yo Nzambe na kombo na yo